batu ya boye est-ce que bazana posa ya changement ya mboka o to pe bazana posa avancement ya mboka o soki bazalaki na posa avancement ya mboka o pendant 18 ans basali mais Félix Antoine Tshisekedi angaki ayate alukaka place ya kotia lokolo alukaka place ya kotia loboko. Or que Congo Airways ezalaki na ngo société nationale ya République démocratique du Congo te ezalaki bien privé ya Matata Ponyo na Joseph Kabila baela biso ba avion ba baptisa voire même na ba komba ki Pamfita ba baptisa voire même na ba kombo ya Simon Kimbangu ba baptisa voire même ba avion na kombo ya Patrice Emery Lumumba. Or que c'était Luvunu ezalaki Luvunu oyo ndenge ba mesana ko tambola na démagogie ya emoko Joseph Kabila. Mais le lot oyo Matata Ponyo akoluka ya pour koyebisa ba Kongomani topé côté ya ba Kongomani nini par rapport ya oyo nyonso tout ba scène na kati ya République démocratique du Congo. Le lot Congo est tombé en panne, est tombé en faillite. Ba Kongomani ba na ko sala na kati ya Congo Airways. Tangu bango bazui ba longoli ba part. Est-ce que bazana souci ba Kongomani oyo ba na ko sala na kati ya Congo Airways? Topé bazaba soucia ba Kongomani wala te. Et puis OK, kotika candidature tant que président et tant que candidat. Voilà, merci cher internet bisika nini Borolanda Molamboka José de Castro boyebi soginaye et la nouvelle information est vraie et puis fiable. Merci na bandeko surtout oyo bazana Ituri na République démocratique du Congo mobimba tant dans le baralay bandeko Ituri na tanga bandeko est parce que ils aura juste ko partager na bango ma surtout ba moni na mboka na biso et surtout ba ko kufa injustement vraiment bandeko na nga ya est bandeko Ituri bandeko ya Sud Kivu bandeko Nord Kivu bandeko Uvira partout bisika nini bolandaka mwana mboka José de Castro bon na kei na mikili ya bapaya bisika nini bobengaka bisika nini boyambaka mwana mboka pona kotuna makambo etali République démocratique du Congo topé sika nini bozaka na souci ya koyeba mai oyo koleka na kati ya République démocratique du Congo déjà mbote na Yemei mwana mboka Rifengi Sombe et pourquoi pas aussi na Papi Kelly mbote na Malela de London représentant valable il y a République démocratique du Congo na kati ya London bambote belé Malela de London et Papi Atunga les grands du Loire bambote belé et pourquoi pas aussi na Mama Jeninda ya Kayembe hein ça dit babi député Eli Fitir déjà et Romonana et aussi na Charles Mbongo contre Mbongo agent Sansir et na honorable Jean-Jacques Mutuale bambote ebelé na Lucas na taille à Jésus Christ bambote ebelé pourquoi pas aussi na mon cher mon ami Daniko Chambala, sans oublier mon Nzambi, les grands Voulouzi, Bambote, Ebele, Boebi, Lelo Oyo. Moi, en Boka Félix Antoine Tshisekedi Akobunda pour que Congo est la meilleur pays na kati Afrique mais ba dongolomi sur la République démocratique du Congo facilité pas qu'on continue toujours. Boyebi lelo Congo Airways est déclaré faillite, déclaré que non bazal susu na ba moyenté, bazal susu na makokité pour que ba sala musala na bango ndenge longo bani ndenge bana ko aider peuple congolais na kokende Kisangani kokende Lubumbashi aucun peu partout na kati République démocratique du Congo mais lelo oyo société à Congo Airways beaucoup comme vérité lelo société Congo Airways est déclaré enfin isa est déclaré par DG na bango que non ba za na misoloté parce que ba avion surtout est tombé en panne. Or que ba avion surtout est tombé en panne te ezanini lelo boyoka isolo ya Congo Airways. Congo Airways série à Joseph Kabila. Oyo Matata Ponyo zaki premier ministre ya République démocratique du Congo sous Joseph Kabila boyebi na ba ministre surtout ya ba premier ministre surtout sous Joseph Kabila muto rumela ki makasi ezali Matata Ponyo na muke Adolphe Muzito. Or que Congo Airways, Bayera Kibiso Congo Airways, que non, voilà, tu crées une société en Mboka pour nous aider les Congolais à se déplacer. Or que Zalaki n'a pas société, oh, Zalaki privé, il y a Matata Ponyo, na Joseph Kabila.
Le lo bokoye baba vérité puis bokoye baba révélation. Comment bato baye na société oyo eza privé baye ba kotisi yango étant que société à République démocratique du Congo mais sous Félix Antoine Tshisekedi le lo ba vérité et bimi. To loba ki yango awa na loba ki yango que non naza prophétité mais makambo na ko lobaka on a lobaka chaque fois eza ba vérité oyo et yaka ko bima lobi topé yaka ko bima. Or que Congo Airways ezalaki nango société nationale il y a République démocratique du Congo té ezalaki bien privé il y a Matata Ponyo na Joseph Kabila baela biso ba vieux ba baptisa voire même na ba komba ki Pamvita ba baptisa voire même na ba kombo ya Simon Kimbangu ba baptisa voire même ba avion na kombo ya Patrice Emery Lumumba or que c'était Luvunu ezalaki Luvunu oyo ndenge ba mesana ko tambola na démagogie ya emoko Joseph Kabila a kosa non ba kongomani ke na za congolais or que za congolais te John Numbi abimisa ki ba vérité ndenge moko na Matata Ponyo akoloba ke no aza muta manyema mais Lunda Bululu abimisa ki pe ba vérité Matata Ponyo c'est un Burundais le oyo c'est au vu de tout le monde biloko belé oyo bande ko kosa ke non voilà eza na compte ya république or que ezala ki ba bien privé ya bango moko bon mona ki yango bien awa ba eli biso o ba locomotive ezala ki na kati ya Onatra mais par après tant Joseph Kabila a accueilli ba vérité et ko bima que mbongo o recette oyo locomotive wa ba ko kotsa topé recette oyo e ba ko kotsa na Onatra ezala ki partagé avec Joseph Kabila. Voilà comment bisika nini bato ba ko luka ko ya kozonga ko diriger République démocratique du Congo or que bato oyo ba ko tambola baza contre la République démocratique du Congo. Ce qui fait Antoine Tshisekedi a quitté mais ba vérité belé et n'y a que bimate. Le oyo Matata Ponyo non Joseph Kabila ba retirer ba part na bango na Congo Airways. Ba retirer ba part na bango. Et tant ba retirer ba part na bango Congo Airways est tombé directement en faillite. Bakoko so problème ba monteur, bakoko so notre ticket na avion moko, bo mona ki liboso ba ela biso 4 avions awa. Matata Ponyo non ba sombi 4 avions bo mona en direct bazo kozela ba kene aéroport ba kozela ba avion ko ya. Bo ebi anwari tendinga mpeta. Ti lelo depuis Kangama na isiro ti lelo. Avion moko Congo Airways depuis Kangama na isiro. Ti lelo. Et Kangama pona nini na isiro voyage à l'ibosé ça qui na isiro mbalamoko na ko Kangama kuna. Est-ce que ça été pour que mutema mabe topé zala ki tege parce que Joseph Kabila za makila ba Kongomani na maboko topé Matata Ponyo parce que il est pas congolais ou parce que Matata Ponyo ayiba ki misolo ba Kongomani ou comment. Voilà, mutu ko prétendre kozala président de la République démocratique du Congo lobby yende a kozala toujours cité na ba dossier sale il y a République démocratique du Congo. Boye bien très bien ba la biso ba troïka stratégique awa. Ba terme si ba terme. Ba la biso awa au macroéconomique. Ba terme si ba terme. Mais le lot en réalité si ou Matata Ponyo budget mboka ezala na 4 milliards. Mais le lot oyo Matata Ponyo akoluka ya pour ko yebisa ba Kongomani. Topé côté ya ba Kongomani nini par rapport il y a oyo surtout ba scène na kati République démocratique du Congo. Le Congo est tombé en panne, est tombé en faillite. Ba Kongomani ba na ko sala na kati ya Congo Airways. Tangu bango bazui ba longoli ba part. Est-ce que baza na souci ba Kongomani oyo ba na ko sala na kati ya Congo Airways? Topé baza ba souci ba Kongomani wala te. Et puis OK, kotika candidature étant que président étant que candidat présidentiel. Mais en oubliant aux on a dossier ya Bukanga Lodzo. Tala côté meli melu ko sama topé côté ba koluka ko sala poto na kati ya République démocratique du Congo côté ba koluka ko chamba imai na kati ya République démocratique du Congo. Est-ce que ba Kongomani ba retourna mbongo boyiba bolembi yango te poko bozo luka toujours kozonga kwa genouer mboka. Congo Airways Matata a retiré ma part, Joseph Kabila a retiré ma part nae. Merci na Fachi Beton. A beteli bango pe site à Sima, d'accord. Maintenant
bon monaki alors ba ikeno ba ko créer compagnie ya sika ya mboka, je dis bien compagnie nationale ya mboka. Eza ba compagnie privée OT ba na ko sabiso Congo Airways ba ko sibiso na ba société ebele a on a quatre services province à Kinshasa, mais du moins ezaki na bango ezaki na ngo ba société privée ya bango moko. Ba société privée ya bango moko. Entre guillemets, a on va ko créer Air Congo parce que Air Congo bientôt ba avion déjà et qu'il y a déjà bientôt là ba avion qu'il y a plus de 10 avions oyo et qu'il y a pour la servir ba Congomani na étendue union surtout la République démocratique du Congo. Pour la kisa que Congo Airways ezala ki société nationale ya mboka te. Tout le monde qui a attend moi mboka Fachi Beton a décidé à quitter ça billet. À quitter ça ba billet union surtout ba avion pour que ba Congomani union surtout ba zo moyen ko se déplacer. Parce que sous Joseph Kabila les acquis pour le Kende Lubumbashi, il faut foutre au moins $400 ou $350. Pour la Kende Goma, $500. Mais Osaka na 4 République démocratique du Congo, Kolongwa Kinshasa Goma ezaki $500. Kolongwa Kinshasa Lubumbashi $350. Voilà comment ndenge nini bandeko oyo ba bomi mboka. Et puis ba ko luka kozonga ko continuer pour la koya ko boma mboka. Mission oyo bazaki na bazana ngo ya ko agenuer République démocratique du Congo parce que ba vérité awe ko bima c'est ko bima. Lelo oyo eza esu yelo ko kolobate parce que bato ba ko balandara Kabila ba IPPRD sont capables ya ko discuter na audio ya John Numbi. Na ko sa ba raccordement frauduleuse pour na ko expliquer bino pour na ko talisa bino comment bato wana bayaki na bit se moko ya ko agenuer peuple congolais. Ya ko affaiblir peuple congolais. Bon mona ki on voit même na ba dossier oyo Mwanga Chouchou abimi ebima ki na ba na coffre fort ya Mwanga Chouchou. Mboka na biso est infiltré, vous pouvez jamais y croire. Tant vous faites Antoine Tshisekedi yaki à remettre mboka na maboko nzambe. Bato belé ba mona ki on kana sur le plan boyeka sur le plan physique, mais sur le plan spirituel ezaki eza un impact ya makasi et puis sur le plan spirituel comme on a kozwa relique ya Lumumba koya na ngona kati République démocratique du Congo, les gens voyaient seulement sur le plan physique mais sur le plan spirituel ezaki na mambo belé oyo signifia ki sur le plan spirituel. Lelo oyo ba révélation banda toujours kobima sur République démocratique du Congo. Ba longoli ba part entre guillemets batu ya bongo ba ko prétendre kozonga ba cabal machiavélique nyonso tout au bas au sala contre République démocratique du Congo. Raison pour laquelle tant matata pogno akendaki kotika kandati boyoka kindeng ba banda ko belela matata moyibi matata zong sambonga bukangalonzo matata moyibi. Mais lelo oyo ba vérité ko bimase ko bima ba imboka oyo bolandaka biso libanda ba imboka o bolandaka biso partout na kati République démocratique du Congo. Batu ya boye. Est-ce que bazana posa ya changement ya mboka o topé bazana posa avancement ya mboka o. Soki bazana ki na posa avancement ya mboka o pendant 18 ans basali. Mais Félix Antoine Tshisekedi anga ki ayate alukara place ya kotia lokolo, alukara place ya kotia loboko. Anga comme on a nyonso tout ezali déjà planifié. Mais lokola, ils étaient pas des Congolais. Lokola bazala ki na projet machiavélique pour mettre la République démocratique du Congo par terre. Congolais azanga ki valeur. Mais le oyo Congolais a eu valeur sur Félix Antoine Tshisekedi. Le oyo Congolais, moi valeur mouké zongi sur le plan international. Tala bato lobby baya koya koloba keno matata ponyo ko prétendre ko la président ya mboka oyo. Est-ce que makambu professeur Lunda Bulula lobaki eza lokuta entre guillemets parce qu'il fit président il y a betidia nyonso tout betidia burunais nyonso tout na Luvanium na campus ex Luvanium batu ya boye bakoya koloba que non voilà Félix Antoine Tshisekedi a ko diriger mboka o bien ti voilà Félix Antoine Tshisekedi le Congolais manque à manger le Congolais bako souffrir transport exaté mais tozonga nanu que soit simple tozonga nanu kana Congo Airways
bakongomani ya bakei na chômage banani baza na posa mboka ebonga to pe banani baza na posa mboka ebonga te. Et puis bino bakongolais oyo bolandaka peut-être esika 2000 francs ezali to esika 1000 francs ezali to esika bino bakongolais oyo bolandaka ba polo peut-être bolandaka peut-être esengo kaka pona kolanda bato babebisi mboka oyo. Ce sont ces gens-là baye ba privatiser ba biloko ebele et ce qui fait Antoine Tshisekedi ya quitté mais lelo oyo mais ba congolais banya ko ba révélation mususu te. Congo Airways ndenge bomolaka banki moko kaka série na bango ba retiraka ba part na bango banki wana ekoyati lelo bambonga ba kongomani e kangama na kati ya banki wana nga moko pe mbongo la e kangama na kati ya ekenda na banki wana po ba retiraka ba part na bango. Voilà comment batoyo ba dirige mboka ona mutema mabe ba pesa ba mbongo bokene botonga ba école ba pesa ba mbongo bokene botonga pa kwa go industriel bukanga lozo bazo ba mbongo balia mais le o susu ba kombo na bango ko bima na Congo Airways que non voilà ce sont eux bazala ki ba actionnaire, je dis bien actionnaire numéro 1 na kasa Congo Airways. Tant ba retirer ba part na bango Congo Airways directement et quoi Congo Airways directement quoi. Ce n'est plus à cacher. Ce sont eux qui à la base il y a faillite à Congo Airways. Voilà comment Togolobaka Baimboka Obino Bolandaka Biso Libanda Tala Batu Oyo Bazali Oyo Bakobenga ma peut-être lobby Kosunga République démocratique du Congo. Or que Bazala pour la Kosunga République était. Merci Nabala Mboka et Sikanini Bozui Bakou Yarolanda José de Castro. Merci beaucoup Nabala Australie. Merci Nabala Nyon surtout un peu partout au Bolingarama Mboka José de Castro. Boyebi à chaque fois tant beaucoup maka ba suggestion vraiment tant beaucoup poser rapper ba question Nabino moi Mboka José de Castro Sangoni Nezali vraiment ça fait tellement du bien. Merci beaucoup Nabala London, merci Nabala Paris, merci partout isikanini bokomelanga isikanini bobengaranga isikanini bosala ba suggestion na bino. Je suis fier de vous bana Ituri, je suis fier de vous bana Lubumbashi, Clovis Tumba, les grands combattants na kati ya Lubumbashi, excellence Dani Banza, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, excellence Dani Banza. Bambote Belé, Moutoua Kobunda, Katangyo Kobunda, Aza Kombati pour que Aza Pembe na Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, Aza Moutoua ba Kongoman, il faut ba soutenir yé. Aza Moutoua ba Katangé, Bolongola Marmoa tribalisme, parce que Dani Banza il est à côté du chef de l'État. Yango boko menacé, Yango boko bundisaye. Vraiment, Aza Passi Pemba mais Dani Banza, Aza na soutien. Il y a Bakino, il y a République démocratique du Congo Mobimba. Merci na Baimboka, Tokutani, Bongo Mbalasima.